sujet ya lelo nalingi naloba to nalingi nalobela sur maloba. Maloba ezaka na impact makasi na bavi na biso. Bato ebele bavi na bango ebeba mpona maloba. Maloba babanda koloba mpona bango moko, makambo bango bazaka koprofetize. Nga vumande nazabu na mukili o passe na passe. Nga penda na comprenera te. Est-ce que neyaka ka kotika batu? Nga ta na sali eloko esimaka te. Nga ta na sali boye ekendaka liboso te. Yango kaya lobaka. Quand tu prophétises de telles choses, rien va marcher dans ta vie. Eza na batu mususu na vie na ye. Yao makam na ye kangama, makam na ye bongaka te pona nini, po a prophétisaka mabe. Mais je vais t'apprendre une chose, que tu es prophète de ta vie, tu peux aussi prophétiser des grandes choses pour toi. Voilà pourquoi makam nyonso lobaka ya mabe komelaka yo. Parce que na munoko na oza na pouvoir ya ko sekwisa, oza na pouvoir ya ko détruire, oza na pouvoir ya ko bongisa. Maloba nini lobaka pona vie na yo ndeko na ngai. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, je vais bien par le reste de Dieu. Faites-moi savoir si vous aussi, vous allez très bien. Pour tokota na sujet na biso ya mokolo na lelo, na nsenga na bandeko bo partager ba vidéo, bo s'abonner, ba ono bo s'abonner te, bo s'abonner massivement. Pe bo samate na ko cliquer ngonga, soki nyonso na kote ba vidéo boko banda kozwango directement. Je sais que ça fait longtemps nazo kote ba vidéo te, mais je suis de retour bo bandumo na ba vidéo de temps en temps na nutia ba vidéo. Voilà, sujet ya lelo nalingi naloba to nalingi nalobela sur maloba. Maloba ezaka na impact makasi na bavi na biso. Bato ebele bavi na bango ebeba mpona maloba. Maloba babanda koloba pona bango moko, makambo bango bazaka ko prophétiser. Tout le monde est prophète de sa vie. Muta kosa yote. Na munoko na biso nzamba atia puissance. Tout le monde est prophète de sa vie. Koke luka prophète eza bien. Koke kotale sa talela ngai nanu prophète nzamba lobini pona nga eza malamu. Mais je vais t'apprendre une chose, que tu es prophète de ta vie. Osa prophète ya vinayo. Tu peux aussi prophétiser des grandes choses pour toi. Voilà pourquoi makam nyonso lobaka ya mabe komelaka yo. Tu sais pourquoi? Parce que na munoko na oza na pouvoir ya ko sekwisa, oza na pouvoir ya ko détruire, oza na pouvoir ya ko bongisa. Yango loko na ngaki to lobela lelo. Maloba nini lobaka pona vie na yo ndeko na ngai. Bato ebele ba vie na bango ebeba pona bandoki te. Bato ebele bavi na bango ebeba po bazaki na bandoki na famille te. O bandoki ya quartier, o ba église bakotaka, o bonganga to nini te zaka pona maloba. Aloba kaka eloko moko pona vi na ye, ebebisela ye vi. Ebebisela ye vi. Je me souviens na histoire moko ya mukonzi moko akende koluka Yesu asekwisa mwana na ye. Ayebisaki Yesu alobi koke na ote lobaka liloba moko mwana nga obika. Pourquoi? Parce que mutwana yebaki ke so Yesu alobi eloko mwana na obika. Azaki na posa Yesu aketela mwana na maboko te, comme toi aussi. Tu n'as pas besoin ya prophète ya kotela maboko toi ya prophétiser pour toi. Toi-même tu es osa prophète ya vina yo. Yo moko ko prophétiser pe makama malamu esalemi. Eza na batu mususu na vina ye. Yao makam na ye kangama, makam na ye bongaka te pona nini, po a prophétisaka mabe. Ye nyonso ya ye ezalaka mabe. Oye bimaka na munoko ezaka mabe. Neko moko akoza aza quelque part osa eloko nga vumande nazabu na mukili o passe na passe. Nga penda na comprenera te. Est-ce que neyaka ka kotika batu? Nga ta na sali eloko esimaka te. Nga ta na sali boye ekendaka liboso te. Pourquoi? Parce que yango kaya lobaka. Et puis laisse-moi te dire, quand tu prophétises de telles choses, rien va marcher dans ta vie. Et l'autre ke liboso. Parce que na munoko na yo o prophétiser kamabe. Na munoko no o lobaka mabe. Et ça na bat mususu, il parle trop sur ses enfants. Nga penza bano na bote, bana bazoba zoba, bano penza basale la kenge lokote, bano penza ba pesa kanga sengote, bano penza ba yoko sakanga pasi, vina nga na kola na pasi, na bala libala ya pasi, mobali na nga mutabuzoba, libala na nga zo marché te, mwasi na bala zoba zoba, kizenga pamba asala ke lokote. Bien aimé. Quand tu dis de telles choses, tu veux que ta vie soit comment?
Tu veux que tes enfants soient comment? Tu veux que mariage aux anakati zalandeni? Il y a un slogan, je sais pas si tu bien un slogan. Oyo biso nyonso. Tout le monde a kotra na libala. Soit ya lobby, to ba yebisaka ye mariage eza bilanga nzube. Siko tango loba déjà que libala eza bilanga ya nzube. Ndenge nini oza na posa o vivre bonheur na libala. Ndenge nini oza na posa o vivre ba rose na libala. Soki déjà ozo loba déjà libala eza pasi, libala eza ka facilité, ce n'est pas masse à faire. Les mariages que vous voyez là, c'est difficile. Ou vivre bonheur te. Bisoko toza na kati, tozo linga to bima, bisoko tozo na kati, to mona ka pasi, to vivre ka bonheur ya libala te. Ozo ke kote ka biloko zo loba. Wenzango kaka bokaoki, biloko ngo nazo teka mate, nyonso nazo sa lezo simba te. Comment tu veux que vie na yo ekende? Bien aimé malobo to loba kezaka esprit. Esprit nyonso yo ko libérer na munoko no akosala msala. Soko libérer esprit ya pasi akosala msala. Soko libérer ke wenjo eza na bokauki tango okende kuno koteka te. Soko libérer ke libala ya pasi okoyoka pasi ya libala. Soko zo libéré na mnokono ke mibali nyonso bazaka ndenge moko, mibali batabuzoba, mibali batamitu pasi, oko vivre mutu pasi na libala. Oko vivre pasi, oko vivre calvaire parce que yango zo loba. Maloba ezaka na pouvoir, ezaka na puissance bien-aimé. Maloba eza puissant. O nyonso yo koloba eko s'aligner na vie na yo. Soko zo loba kaka pasi eko s'aligner na vie na yo. Pasi eko kangama yo, pasi eko tingama yo. Lobi ko vivre pasi. Soki yo na mnokoneza kaka mibali nyonso baza ndenge moko, mibala malonga na mukili bazate, mibala bien bazala kate, o bala mbala bien te. Soki na vie na yo zaka mibali batabuzoba, o bala ka mbala buzoba. Soki na vie na yo zaka basi batabuzoba, bataba faute. Vie na yo ko bala ka mwasi ya faute, mwasi ya buzoba, mwasi ya kosalelo eloko te. Bible lobi, Yesu alobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Na kosalele est dissemblable. Mais oyo confesaka na munoko no ezaka na famille na biso. Bakanga biso, na famille na biso, baloka biso, toreko balate, omona katantini kinganda balate, omona katanto kinganda. Siko malobo Yesu alobaki que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yo ekota ote. Yo comprendre kangote, yo confesser ngote bien aimé. Tant que tu confesses toujours malédiction ya famille, ozaka na kata malédiction ya famille. Tant que yo zo confesser kaka ke pasi, okozaka na kati. Ko confesser malédiction ya famille te, confesser positivité. Bible Bible na Proverbe 18:21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque donc mutu nyonso akolinga, akoliambu manango, soit ya mabe, soit ya malamu. Ce qui vous ont confessé comme mabe, okoliambu mamabe. Ce qui vous ont confessé malamu, okolia malamu. À dater d'aujourd'hui, je vais dire à tout le monde, bien aimé, changer langage. Oza prophète ya vinayo, oza la moisi, oza la mobali, oza prophète ya vinayo. Tu es censé à prophétiser des bonnes choses na vie. Oza censé à koloba malamu pona vinayo, pona bana na yo, pona libala na yo. Ata na famille na bino ba loka bino boko balate, mubato ba loka bino si ba kufa. Soki bango ba balakate, soki bandeko no ba balite, soki ba tata mwasi ba noko banani ba balite, bien aimé yoza bango te, yoza yo, confessez malamu. À chaque fois penser à ma yo, que na famille yo to balakate lo ba ngai na famille yo na robala, parce que Yesu loba qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Ngana obala. Ngana famille on a robonga, ngana famille on a okeliboso, rideau ya temple katana pona pona ngai, ngana famille on a ko avancer. Yesu masi alobi o nyonso zo senga, okozua. Soki yo zo senga kaka mabe, okozwa kaka mabe. Soki zo senga malam, ozwani malam. Mais soki zo kaka passe mabe, okozwani mabe. Confessez malam. Quittons le monde de négativité. Entrons dans le monde de positivité. Il n'y a que des hommes positifs qui prospèrent.
Des hommes négatifs bakufaka bazonga asima ba avancera te. Ba homme positif ba vivra bien. Ba homme négatif ba vivra mabe. Tala na quartier na bino. Tala batu nyonso ba prophétiser ka mabe pona bango ba vivra mabe. Bien aimé, zala na kaya ba positif. Zala na kaya batu oyo ba prophétiser ka malamu. Et loko moko linge comme la bani ko babi te loko eza ya ngaite. Oyo ngai te, oyo ngai, mabe oyo ngai te, malédiction ya famille eza ya ngai te, mibale bazoba ya ngai te, base bazoba eza ngai te, libale eza nzela ya nzube ngai te, libale eza bilanga ya nzube ya ngai te, nga libala nanga eza bilanga ya rose, nga na libala nanga non vivre bien, bala nanga bozala bien, bien aimé, prophétiser malamu. Soki ba jeune nyonso ba obeba, yo kobeba te. Yoko beba te. Pourquoi? Soko zo betara lisola ba jeune tu ba baby bana no ba beba. Soki ba jeune ba beba bana no ba bonga. Yoza prophète ya vina yo. Prophétiser. Ngana libumna ngana obota bana ya kobeba te. Na robota kuluna te. Mama zo finga déjà mwana tale le roi kuluna. Ndeni mwana no zabie. Oza kuluna. Mais soko zo prophétiser malamu ke ngai na libumu nanga na robota kuluna te nga na libumu nanga na robota ba insensé te na libumu nanga na robota ba zoba te obota bana bien soko za de na bana lobaka yango na bota bazoba te soki bana na poto basimba machete yanga osimba lechete te soki bana na poto ba obeba yanga obeba te mais soko zaka wana bana na poto ba obeba nzambe bana penza bana bayoka te bana ba obelisa ba tension bana no ba obeliso tension voir même na maladie on a ne bimito mélange de akisi pona nini na munoko no o prophétiser kamabe to changer ka. Tout le monde a ya négativité, tout côté na kana positivité. Beaucoup des hommes, oh bazo vivre bonheur lelo, bate belo bazo vivre succès lelo, bonheur, faveur et ensemble, ba kenaka na monde ya positivité, ba côté na vie en négativité te. So côté na vie en négativité bien aimé, o kweya. Mais so côté na vie ya positivité, oh ba homme positif ba kenda liboso, ba femme positive ba kenda liboso, ba kitate ba ninda te. Mer et comme melayote. Océan Atlantique et méloté. Mais soko côté na vie en négativité. Bien aimé, sort nous océan Atlantique. Odinda kuna oke libosote. Voilà pourquoi mon avis ne banoki musikate. Je vais conclure en disant ceci. Dans ta vie, à dater d'aujourd'hui, kota na vie ya positivité. Bana ko prophétiser positive na vie na yo. Bana ko lba mama lamu pona yo, pona bana na yo, pona nyonso ya yo musala, ata musala eza pasi yo lobaka musala ezali. Ata nanu ozu mukanda te lobaka ekoza nango. Ata nanu osali ozui loko zolinga te lobaka kakoso zui yango. Soko zo luka libala lobaka libala. Kotala malédiction ya famille te, kotala te combien koma bakanga bino boko balade. Kotala te combien koma batata mwasi famille mobimbe ya papa na bino na ya mama na bino babalate yo tala libala. Soki possibilités za linde ko banda osala déjà projet ya mariage na yo. Ba homme positif, bazaka ahead of time, bazaka liboso ya temps, basaka makamino surtout rapide. Avant temps, avant na posa ta zeleye la ya se préparer déjà, mais ba toi positif ya négatif, ba fanda ba kalma boko ba olela, ba olo ba bilobela. Bien aimé, kota na vie ya positivité, au intérieur na monde ya positivité, au kene na destination ya positivité. Que Dieu vous bénisse. Tout seul.